azwa place nanga le même mutu ake ça ba PV na ebité so ba sai comptage ba PV ke no ça na cité Mobutu parce que no ça ba PV na cité Mobutu ba voisin ba benga na écouter ba zula numéro nanga wa o awa mutu no wana so ça ba PV awa na ebité so zula pe machine ngo wapi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Vous suivez Vision Plus de partout dans le monde entier, fidèles internautes. Bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous informe surtout, sauf rien. Et comme vous le voyez bien, nous allons à Liboso, il y a un cours constitutionnel ici. Toye na mboka Jean Moubal, pambate décision qui lobby à partir il y a une heure déjà. Otoka qui ba invalida qui ba député Moussou Sommet. Na kati il y a ba décision finale à cour, to moni ba kombo et bandeko ya la moka et s'est figuré notamment to moni mon mboka Jean Moubal, to moni bandeko mon mboka de l'État et puis na de Koumoussou, oyo ba député ya la mok bazali invalidé en faveur ya ba député topé ya ban ya FCC et décision n'est pas si bana mboka un peu pas si yango lelo ba mona mboka Jean Moubal aye lelo les bosso topé na kati ya cour constitutionnel nanda ba militant na ye na tina été ya ko réclamer ba décision oyo ko yaki na ngambo ya ko pambate pasi pe mawa to moni décision ngoteli min kaka et penché trop na ngambo ba député la moka to ko yebate o to so ko kende wapi et to zali na mona mboka Jean Moubal to pour simplement na ye to zo réaction na ye par rapport à la décision finale ya cour constitutionnelle et to zali na ndeko Hilaire ngai dep menga toujours pour ça na pas ya mona mboka Jean Moubal to yoka maloba na ye. Merci beaucoup. Oui to ye pa na yo honorable to to yoka lobi sango ko yaki invalidation na yo réaction na ezeni ko landela mama ko le kana kata cour constitutionnelle. Bon réaction na ngezaki ya kanda tango na yoki sango mais tango na komo yoka ke ba Daniel Safu ba obima c'est-à-dire batonozo to ba bima to tikela ka FCC to tikela ka FCC ango. Mais kasi kolandela lolenge makambo ngo kolekela to komona ondire ngambo ya lamuka boza un peu na problème na bato bazana kati kuna pambate mingi ba sanction ko epa na bino ba fasi ko epa na bino bangambo mususu na bazo bazala lise ko banga noter ba jeo na FCC a sala ngonde cash aza bisote atika biso bato ba mona ne tutozana kati sikoyo yo ga été na parlement ba komi ko attaquer chef de l'état osoka bataille comme Kabila na parlement pendant 18 ans osoka comme Kabila na parlement pour na reprocher eloko oyebi poni ni Vital Kamerhe lunga parlement po ba troupe moko ba Rwanda kotaka yazaki au courant atuni mendeni ni ngai mokonza parlement ba troupe ba Rwanda kota na Vital longo na Vital lelo ba komo loba na Fachi ba lobby ebele ba o Fachi ministre wana acto sa chef de l'état oh kota ngone to kende mais bango peso ba lamukite cash so ba lamukite ba sa bango force na CC FCC bango so ba caché comme comment na makamna makoleka na kati ya assemblée kuna to ki otuti masoma assemblée le moni bande ko député FCC ba telemeli ordonnance chef de l'état et tout le monde qui réaction ba combattant ya UDPS. Combien de fois bato FCC bateli la chef na bango les randos ba décision miniato combien de fois comme bayeli yango anate bakocha fachi ba des bâtons dans le au fait ndenge aventure ya Belge baki avant l'indépendance égale après l'indépendance c'est comment encore qui s'appelle Yassens avant l'indépendance est égal après l'indépendance Kabila Zoloba avant les élections égal après les élections. C'est ce qu'il dit. Et le lot démarche ni bino bolingo sala. Démarche angoyo, na démarche na banda okala. Moi je sensibilise. Je me croyais déjà suffisant dans mon rôle d'objecteur de conscience. Maintenant on a moni que bagomo gérer biso na batumo ba gérer Congo ni le gablo na bango. Balobi jardin zoologique ya Gombe comment na kingakati. Solo. Na oui jardin ya Congo il est munene comme kuna ba société il est munene en tout cas tika ngai tika lelo to komona bande ko lamuka banso bazali bandambo bazali banda tumoni ba Daniel Safu sikoyo na ngambu na bino est-ce que réunion mo ezali pona koyoka na lolenge ni boko sala attaque yo bande déjà yo bien avant oh tout bandi déjà tout so bandi déjà bien avant sikoyo d'ensemble mais bino pe bon mona te bato ba yoga na ba sonité. Bon, moi, la terre va y avoir
faut vous expliquer quoi. Il faut que des gens arrivent à s'humaniser. Un être humain, un être de conscience, c'est avoir honte à des moments quand il pose des gestes. Pas honte. Honte court, constitution, honte court. Ça c'est une honte court. Cours prostitutionnel. C'est pas normal. Je veux juste là tikazaka ozongeli mwasi nombongo kanyaka ya kangudia. Po kanyaka to banobe ngo kangudia bana kini boyo kanga bien. Kanga udia. Na longoli ne awana na apostrophe kangudia. Nde to pesa kombo kopa sa kombi. Nde to pesa kombo bembadula. Nenge corruption. Omoni soki muta pesa mbila likonda. Roulage abi kanga udia. Comment bon? Il y a tout le monde là. Tout le monde n'a pas basi balongoli na faveur de copier Kangoulé qui ancien ministre budget. Est-ce que avant vous avez pas pour na été les ala déjà avant? Na yebi été na yebi les gars la TV na ba panole ralo ba. Na ndeka yeb sabana lemba ke na go futa kuna na go casquer. Kanga udia budget. La reine non, c'est le papier foufou papier en bidia. Le budget a des cigarettes le budget. Et tant on y aura qui maloba on a qui a cousa de façon que nous fouta. Dans sa émission, na sa émission belé. Na peut so bino boyoga été na sa émission na bina zoyoka moto moko kuna abi a futa mbongo ba azwa place nanga. Le même moto que ça ba PV, na peut so ba sa comptage ba PV que non ça na cité Mamobutu. Parce que nous sommes PV na cité ma mobutu ba voisin ba benga na écouter parce que le numéro na ngaba o awa mutu no wana zo sa ba PV awa na ebite so azula pe machine ngo wapi nga cour constitutionnel il paraît basuka wana nga fundi suna nkolo na fundi suna nkolo en fait na fundi mimi pe pona ngati pona Congo mobimba. Le Congo ne peut pas être dirigé par des corrompus et des corrupteurs. Non. Le Congo doit être dirigé par une pensée et un cœur. Mboka isengeli ba konzango na mayele pe na motema. Motema ya bomoto, mayele ya bwanya. Du ba ventilier ba komo sa mboka le quoi cop, ils n'amènent pas de projet, ils vendent le pays. Toza na cuivre ba singa courant to somba libanda. Tozana inga courant na bise pesa na Braza kolekao. Ba le but tozana coltan et tonga Rwanda. Rwanda comme le premier producteur à coltan na monde. Attends. Bino PFCC ba sa bino fona CC mais boya kaka. Ngulu bien bateau. Le lot état des droits au chef d'état cause état des droits la qualité bandit. État des droits bandit pour moi c'est soko na rondo po abota dia kolela. Pourquoi les bandits c'est que état des droits bandit. Mais état de droit, il y a droit. Il y a que moko alege mususu na droit. Tu kokani ba droit. C'est la question. Yo zelanga. 6 mois déjà au Tiroleka, analyse ni topeto bilan to ko pesa déjà et pas mon compte. 6 mois il est qui ba pesa qui cour constitutionnel 2 mois. Bon ba rewa ça 6 mois est-ce qu'ils ont compté. Et puis ba rango nani ba notifier mon toté. C'est que notification zoya. Eh ya, bon ba mais ya total nan mutaya otikela ron so za clé boa la palais. Vraiment malgré tout que c'est mais casser ko pesa pas. Na ke côté mususu bandela 6 mois yango to 6 mois yango bilani to ko pesa pas mon konza mboka. Bilan za ka ko matsa FCC. A protéger FCC. Base ni facha ki lobby na parlement. Yo ka ti base wane facha pour FCC a o sa bien na bango. Ba depuis so beta maki. Na yebite nga mukolo ba Zambia abik sani ga ngai mukoba ba olesa ba député frappe alongo nga na ja longba muke. Somo trou. Non, c'est pas vous allez qu'on a katunga obika te. Bika ndeni. Nga mtu na yembela bino banze mukangudi alongo nga bo ba yanko ba kanda bo bisa. Ordonnance à chef de l'État. Est-ce que ndenge FC ba député FCC ba télémeli yango? Tébité ba ko eko ya topé ko. Yoka. Bino bo poser nga ba question. Na pesa bino ba réponse le quoi Christ.
babamba kelamba kalana asikate elamba asikeza fachi wana ayeko misude na iloko monzuru kulokwa FCC eko pasuka okozwa billet à 100 francs na ya 100 zairo bambate nyoso mbongo oyo mbongo n'est pas yoyo oyo mbongo n'est pas yoyo mais soke sangani esili valeur eza so mbongo te cop FCC ba yeli wana eza pona ko silisa fachi mayele bon na ebite esaleli ya fachi pe na yebi nante po mutu musa koza obunda na loboko mabombi bora eteni ya nzete ate sali 6 millions d'années na mai et bon on a ngandote nenge FCC a dirigé pendant 18 ans a ko changer te na nzembo longembu na loba ata na nkimi ko jongela mbeba mupaya ata na nkimia a ozongela mbeba boba na binote bambeba o bokoka na ko fâcher et ça on dirait bozela mbeba peno pe trop c'est trop biso tout otaka kinga kati kuna to expliquer ya ozwa ka bokonza okasi ya ozwa mais parce que yo olongwe yo so oyoki nani Obama ba otange que Obama sali coalition na ba républicain oyoki nani François Hollande ba otanga ye bo yo longwe okomi ko nani autorité morale FCC et puis autorité morale ya batata miko bongo eza Christ te eza moto lelo tomoni ba député ya la muka bino pe no singa vérité ya irune lokola mona mboka Martin Fayulu parce que likambo ndezo tazo kita eza bandaki likolo elongo na likolo et comme sous pas député ya courrier mo muza ayebi vérité irune sikoyo pour vérité irune ya Martin Baboyi ya biso bazwa c'est que courrier mo et puis courroyo le musuna côté lango baluka basa bino makamoga epesa bino kana me bozo akanda te ubete pona bozo akanda photo die ka tokoma batayi de pesa po bango ba yanduka na bino moral na bino epa ba militant na bino boko pesa malamu te bongo ba yanduka ndenge ni pamba te bango soki eye bongo ba bika non te ba ke wiso flo beta boye bongo ba beti bino la moka ondere so ba beti bino bolela kaka me bozo sa elo te musaka ko lela kaka ngawu mama olela ko na ibi yango te moral to pesa kaka ngali boyeba ke na pesa moral nanga déjà na nzembo soko bano ko reyo ka banzembo nanga o comprendre penaka na yoka moko na bino ya ba journaliste na TV abi Jean Goubala saki campagne te siko na Algérie na kuta phrase nanga mo na ndagwa moto na yebiti na kendaka Algérie abinga na kafani na oba arabe wana phrase na komaya yo yango c'est en commençant par savoir qu'on ne sait pas qu'on commence à savoir so qui en Algérie comme on a ba parler à batou aventurier journaliste na mino mususu abija ngubala sa campagne na sa campagne na no yibambo na bija le bana so kezani pa mani to comme na suka ya émission na biso ilo bananga suka tel ilo bona lobi siko eza bola muka on a émission lelo to c'est quoi to la muka merci beaucoup merci Ndeko. Oui, fidèles internautes, tous les avocats, il y a mon avocat Jean Goubal, maître Bila, tout cela par rapport à l'invalidation, il y a mon avocat Jean Goubal, maître, bonjour. Bonjour papa. Oui, maître, tout le monde, on a mon avocat Jean Goubal, il y a un catalogue constitutionnel, invalidation, mon avocat Jean Goubal, réaction à Isabelle. Papa, invalidation, on est légal, pour légal, parce qu'on a abattu un travail et au-delà, Moussala Tosala qui. Un format qui court sur les preuves nous sommes déposées. Il est malheureux de constater que le regroupement le roi G18 et Zara a 8000 voix. Baya quoi invalider celui qui vient en très bonne position dans la liste à Mwamba parce que simplement va décider. Parce que Tissiko Tozo c'est la justification. Il y a cours sur le fait d'avoir invalidé le candidat dynamique de l'opposition au profit à G18 mais il ça matin. Ce qui est malheureux, c'est que la loi APC
moi méthodologie mo rolande la makambo. C'est-à-dire que ceux qui vont estimer que mutu moko na makambo no bolinga bo na place bolinga bo chai azana nombre de voix mon réseau permettre à côté na place. Il faut boire un récomptage de voix. Récomptage de voix place c'est salami to yebité. Alors que récomptage de voix et ça les maka en présence des partis. Hollande. Mais les partis ba bengi mututé. Ba récompter voix té. Et puis deuxième méthodologie, c'est que si on récompte voix, il faut retenir analyse le roi Mwamba où il y a 11 sièges. Siège ni Zoya, na C, il y a un siège de tout pour nous remplacer. Mouton besoin estimer que ça lui a voué belé. Et là, on va salité. Alors, Tissiko, question à Bissou Zali, pourquoi on n'a pas fait? Parce que ce total, on peut voir quelques exemples dans la liste, il y a Mwamba. Liste PPRD la dernière liste. Mais on a appris hier que si PPRD deuxième siège. Liste AFDC. Et la dernière liste. On se rend compte que, au fait, on dirait qu'il y a une catégorisation au bateau visé pour invalider. Alors nous, bien sûr, en tant que chercheurs, en tant que juristes, en tant qu'amis du droit, on doit comprendre quel est le système légal utilisé pour instaurer ce système là. Et puis expliquer peut-être que dorénavant, il y a comme une jurisprudence. Et aussi, tout le monde a sanctionné en faveur de FCC. Effectivement, hier soir, à 1h30 du matin, pendant qu'on était en train de délibérer à la Cour constitutionnelle, on s'est rendu compte que la plupart invalidés étaient ceux de la Mouka. Et que invalidés au profit de ceux de l'FCC. Donc, par voie de conséquence, effectivement, moi, question logique, par exemple, Tozwaka et MLC. Invalidé Raphaël. Raphaël qui était le mieux élu à Moamba pour nous cotiser à quelqu'un qui n'avait pas le nombre de voix suffisantes. En fait, ma question a tourné ça avec Tommy Tuna. La justice, elle loge où? Parce que la Cour constitutionnelle a garante, il y a pas droit d'Abisso. Elle a garante, il y a constitution, garante, il y a loi. Si la Cour constitutionnelle ne garantit plus ni la loi ni la procédure, donc wapi. Mais quand c'est un bongo, apparemment, aux autres contre le chef de l'État, pas le chef de l'État prôné un état de droit. Mais quand c'est un comment on dirait l'état de droit, on peut le baraton sur ça dans le bon côté. Papa, Natamboli en contradiction avec le chef de l'État. Parce que le chef de l'État lobby. Il faut pas souka na lobby, il faut comme application. Parce que il faut un état de droit. Tant que l'état de droit existe, ça ne sert à rien. Tant que qu'il faut un état de droit, il faut réellement institutionner. Babiloko ko sala que état de droit comme effectif. Oui. Na roba no le photolia so na lambito liate. Na roba le photolata so batongi bilamba te tolata te. Eza maloba te mutu et au créer état de droit. Mais c'est au fait bateau baza appelé à créer état de droit ne ba créer yango. Et je pense que le chef de l'État faut comprendre qu'il est temps de prendre des sanctions. C'est l'icolo à certaines personnes au bazo empêcher état de droit au yazo prôné. Hein? Et la nakuna. Kasi kolanda makamaleki na kati ya Mwamba wana apparemment bino bosana problème mote na mona mboka Pierre Kangoudi. Pamba te batiki batu bazana c'est liste ba ko s'attaquer mbala moko na likolo kuna on dirait ba problème entre bio na CC. Papa c'est ça la grande question parce que les lecteurs ezayo ezanga eza population a poni. Soki rando ezali nde tolobana kikinois. Rando ngo attends bako ya te comme rando ezali to komisa une institution à l'état nani moi place ring na biso régler ba conflit. Encore que so rando ezali. Yaga ipsa ya no rando ezali to chango sur table to banen to régler rando. Mais rando ngo papa. Ya rando ani. Ya rando pona batu ba décider ba voter mususu en défaveur de yondo créer rando. Parce qu'en réalité toyo tala comme les lois nativistes. Parce que je me sens indigné en tant que juriste. Oui. Je me sens au fait lésé et blessé tant que nous prenons état de droit. Mais tu as un système où on a l'impression que le droit, hein, bazo est tout fin. Le droit, bazo tue en haut. Et ça nous fait peur. Parce que dans le lobby, tant que nous avons l'équipe, tant que nous avons un état de droit, sur la droit. Et comme tu as des droits à Congo, et comme le roi, on a sur la Congo. Congo, tu as un bon, tu as une richesse, mais tu as un niveau de pauvreté pour vivre. Il faut que tu aies un système qui est un système qui vivre. Nous devons arrêter de dire les choses. Nous devons vivre et faire les choses. Au monde. Rapidement, Lilobano se gagne pas ma tête comme la souka il y a émission. Lilobano souka que j'appelle toutes les personnes qui œuvrent dans le même domaine que moi, c'est-à-dire le domaine, il y a recherche, il y a sauvegarde, il
il y a l'égalité. Toyeba ko bunda de sorte que la vraie justice, que la vraie loi, que le vrai droit, hein, ezala valeur prônée na mboka na biso. Totiko bo manasima faux semblant. OK, merci beaucoup. Merci. Oui, fait des internautes on ezala ki maloba ya mwana mboka wazali avocat ya ndeko Jean Koubal. De façon dont azo déplorer ben injustice leki na kati ya cour constitutionnelle. Bango ba ko mona ke non mingi makolika na kati kuna mais otala kaka toujours en faveur ya FCC. Loko bazo déplorer comment se fait-il bazo mutaya ki le mieux élu balongoli en défaveur ba tikutu batu bazana C. Parce que les gens qui ont tellement passé ma casse, et moi toujours continue toujours on a baladé on a bisu tout ça ah to yoka souvent na mboka jango balié mon dengazo de pleurer situation dans la carte ya constitutionnel donc ils ont tellement passé ma casse mon mboka il ndeko il est là c'est ma image tout pour ça.